bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka. Pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba Congolais nyonso, surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam. Bana mboka société na mino yango yo, plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Yabinongo bolinga minga info lingala journal ya peuple mbote. Nabilo nyostu esika bozwa mina serono soto fongola ya lundi 6 janvier 2025 pour la côté de Sabino. Dernier chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoma kibongo mokola dimanche 5 janvier na Doha ku o ezali bongo capitale ya Qatar pour na kobeta masolo na son altesse Cheikh Tamine pour na oyo etali bongo ba relation entre mamboka oyo mibale héritier mapindemi mijo mabasi. Dimanche oyo na palais Diwan Amiri na Doha, président Félix Tshisekedi akutanaki na émir ya Qatar, son altesse Cheikh Tamine Bi Ahmad Al Thani pour na renforcement ya coopération bilatérale kati na baeta na bango mingi penza ba opportunité ya ba investissement na RDC. Ba dirigeant mibale oyo ba lobelaki pe likambo ya kimia pe bomoko na mokili mobimba boyokani kati na baeta oyo mibale ezali ya sika pe ezali na tina mingi kobatela yango. Elobi madame Valérie Lusamba, ambassadrice ya RDC na Qatar oyo azwaki esika na tête à tête. Selon diplomate congolaise, ba relation entre RDC na Qatar ezali na tina mingi pe apprécié na ngambo nyonso mibale. Sima ya entretien oyo, chef d'État apesaki pe audience na Monsieur Saoud Al Thani, vice-premier ministre pe ministre ya défense ya Qatar. Eloko mokote e futaki na session oyo ya mosala. Kaka la présidence pour Sénégal koyeba que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé qui week-end eleki na Institut national de recherche biomédicale INRB na mokuse cérémonie ya remise officielle ya matériel pour na riposte ya épidémie ya mpox na République démocratique du Congo. Héritier mapindemi apesi bino ba détail. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le week-end de l'équipe Institut national de recherche biomédicale, cérémonie et remise officielle de matériel médical pour la riposte contre l'épidémie mpox dans la République démocratique du Congo. Et zalaki bongo donation moko et zalaki na ba dépistage ba réactif pe biloko ya ndenge na ndenge lokola ba équipement ya laboratoire oyo epesami na Afrique CDC, centre africain ya contrôle pe ya prévention des maladies. Yango eye kobakisama na oyo ezali vraiment ya sika etami na disposition pour na côté les mpox et pa ya gouvernement ya RDC. Ministre ya santé, hygiène et prévoyance sociale Dr Roger Kamba a remercié président de la République pour la présence dans la cérémonie
pe implication personnelle na ye donc oyo eko permettre na ba population ba yeba na koza ba soins ya santé ya qualité pe lisusu bango nyonso ba batela ba condition ya vie na bango oyo ezali kotalisa accès na ba service de base pe priorité pour na bango ndenge atalisa ki na intervention na ye pe a conclure que bazali conscient na don oyo lelo eko permettre bango ko diagnostiquer pe rapidement koluka na ko traiter bato na tour na ye directeur général ya Africa CDC Dr Jean Kasseya a remercié chef de l'État pour l'implication na ye na riposte d'Yampox à lobbying na août 2024 chef de l'État a décaissé $10 millions mobimba pour na ko permettre na lutte contre épidémie oyo. Kokanisa ba martiri ya le 4 janvier etikala na yango apanage ya lisanga fuva munanzela ya chef spirituel na bango ne songanzi la papa Nkusu oyo 66 ans après azongisi lisusu bana ya vuvamu na kalamu na ngiringiri bakanisa yango Stéphanas Kande héritier Mapindemi. Kokanisa ba martyr ya indépendance ya République démocratique du Congo etikala na yango apanage ya lisanga babengi vuvamu na nzela ya chef spirituel na bango Nensonganzila Papa Nkusu 66 ans après Papa Nkusu azongisi lisusu bana ya vuvamu na commune ya Kalamu po na kozongisa bango na histoire oyo ba congolais bazali kobosana. Papa Nkusu azalaki étonné comment a été date ya le 4 janvier 1959 ezalaka journée chômée pe payé awa na RDC na bit ya kokanisa ba martyr ya indépendance kasi sima ya bambula ebele eleki. Papa Nkusu azali ko constater que ata ba konzi ya mboka ni programme ya enseignement na ba école bazali kotangisa bana ba événement oyo epesa ba congolais bonsomi epai ya mindele te. 4 janvier mokolo monene pona bomo na biso masolo ya 4 janvier beta makate na niveau politique eloko moko esale makate na niveau politique eloko moko esale makate na niveau même professionnel même enseignant basala de côté même sotokei na niveau même ya ba société ba non eloko moko te parce que mokolo ngo badingite bo vivre vibration na yango abetaki histoire ya le 4 janvier 1959 ndenge ezalaki abako parti politique ya président Kasavubu bango banilaki meeting na bango oyo esengelaki esalema na place Imka na ngambo mosusu match ya football ebetamaki na stade Tata Raphaël epai wapi équipe ya Mikado eganyaki équipe ya Vita Club na 3-1 ba mécontent ya abako oyo basilikaki pour na meeting ezalaki annulé bakutanaki na ba fanatique ya Vita Club tala bisika mobulu ezalaki déclenché kasi Papa Nkusu atalisaki bana ya vuva muke esalaki mfumu wa longo mfumu kimbangu nde akotaki kati na baindo pona ko déclencher bosomi ya ba congolais bosimba pe boyebake discours na ye asalaki yango liboso ya de bourgmestre ba commune oyo ngiringiri pe Kalamu lokola ezalaki masolo ya football pe politique Nensonganzila abengisaki ba ancien joueur ya Léopard ya ba année 1974 oyo bazali nanu vivant lokola Papa Lobilo famille ya Papa Bwanga pe oyo azwa ballon d'or entraîneur Bayunga Matumona Luzaisu Papa Tubilandu Ngimbi Papa Makengo famille ya Papa Ndaye oyo azalaka meilleur buteur ya Afrique tulelo apesaki bango mwa eloko kaka ndenge bozali komona elembo ya kokanisa misala na bango. Deuxième activité ezalaki bongo dévoilement ya photo ya mfumu kimbangu na croisement ya baveni Kasavubu pe elengesa place oyo le 4 janvier 1959 bakutaka bakor ebele ya baindo yango wana pona Papa Nkusu alingi babenga rond-point oyo place Simo Kimbangu bozwa ambiance ya dévoilement ya photo ya mfumu kimbangu. Ingénieur Ansar Ndosa oyo azali bongo président provincial ya parti politique nouvelle dynamique Congo ya autorité morale na bango Papi Montezolo asalaki bongo samedi 4 janvier mobange na meeting ya kimia na avenue Loya kuna na commune ya Bumbu Edi Imbani azalaki kuna na compte info lingala. Bapone
journée ya samedi 4 janvier oyo ezali mokolo ya kokanisa ba martyr ya indépendance ya République démocratique du Congo oyo bakufaka le 4 janvier 1959 des partis politiques Nouvelle Dynamique Congo ya autorité morale Papi Montezolo mingi penza ya Kinshasa na bokambemi ya président provincial na bango Ronsard Ndosa batenaki meeting ya kafu na avenue Loya na commune ya Bumbu epai wapi tomonaki présence ya bato ya ndenge na ndenge tomonaki bakadre pe ba militant ya NDK bourgmestre ya commune ya Bumbu pe ba invité ebele mot de circonstance epesamaki epai ya secrétaire général adjoint ya NDK Mbutazola pe mo ya bienvenue epesamaki epai ya conseiller politique ya NDK maître Ezaï Ngalamulume bourgmestre ya Bumbu pe na ngambo na ye atalisaki que lokola meeting oyo ezali ya kimia asengi na bandeko nyonso ya NDK balobela kimia bisika nyonso bazwami surtout na est ya RDC na sima ezalaki mama na likambo oyo esangisaki bana nyonso tu ya NDK pe ya Bumbu ingénieur Ronsard Ndosa oyo babisoko benga ye mikolo lieutenant ya Fachi azwaki maloba oyo a explikaki tina ya meeting oyo ya kimia na mozindo atalisaki ndenge RDC ezali mboka ya kimia esengeli kimia erenye bisika nyonso pe abetaki sete na oyo etali bongo éveil de conscience ya population ya Congo oyo esengeli balamuka pona kotelemela badongolo miso oyo bazali kotia mobulu na mboka. Vu les enjeux politiques de notre pays, ya koloba, ya kotelema, bisika o ezali mabe, tolobi mabe, bisika o ezali malamu, tolobi malamu. Lituana tomona kiango malamu et portela ki biso indépendance na 1960. Yango toyeko ebisa susu ba jeunes et vieilles babangate, batelema, tozala derrière mokonzi ya mboka na biso Fachi Béton. Point de vue à Ronsard Ndosa ezali point de vue à autorité morale na biso. Tozali na sima ya mokonzi mboka azali autorité morale ya Union Sacrée Fachi Béton azali commandant suprême na biso alobi azo réviser constitution yango esengeli biso ba notable lieutenant na ya funa to kita to expliquer ba jeunes et vieux pourquoi mokonzi mboka alingi ko modifier constitution tozali pour mokonzi mboka modifier constitution pour eza l'intérêt ya mboka na biso. En tout cas meeting ya kimia oyo ingénieur Ronsard Ndosa a organisé ki pona bana Bumbu et les cas qui vraiment kitoko ambiance ezalaki na ndenge ya kosakana te. Ancien gouverneur ya ville province ya Kinshasa pe sénateur Gentini Ngobilambaka azongaki na ville province ya Kinshasa samedi 4 janvier après kolekisa 4 mois na Europe pona besoin ya santé Stéphanas Kande azalaki kuna na compte info lingala. Bautaki bipai na 4 coins ya ville province ya Kinshasa lokola motomoko bango banani ye ezali bongo ba militant ya parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse parti ya mwana mboka le sénateur Gentini Ngobilambaka kaka ndenge bilili ezali kolakisa na aéroport international ya Njili très mobilisé pona koyamba autorité morale na bango oyo asali plus de 4 mois na Europe pona ba soins appropriés drapeau banderole badons nyonso ezalaki pona kotalisa esengo na bango ba au cadre ba cadre pe ba sympathisant ya ACP na côté ya comité d'accueil tomonaki ba membre ya bureau politique secrétaire nationaux ba élus nationaux pe provinciaux ba kisa ba conseillers communaux ya ACP et bongo na kokita na ye na aéroport international ya Njili bozwa foule baloyembo ba drapeau ya parti zwa ba banderole ba slogan ya bienvenue émotion ezalaki ya kosakana te surtout tango ba monaki papa na bango autorité morale akotaki na foule pona ko saluer bango kaka ndenge bozali komona esengo ya ba militant ya ACP bolingo na bango profond bazalaki komona mo
moto oyo autaki kosalisa ba travaux ya modernisation na ville ya Kinshasa banzela ebele efungwama mingi penza na district ya Funa Grand Marché to pesando lumière publique na banzela ebele ya ville ya Kinshasa pe makambo mosusu mobilisation ya boye to benga yango nini démonstration de force ya boye libanda ya aéroport international ya Ndili zwa boulevard Lumumba retour ya Gentini Ngobila Mbaka ezali penza événement ezali pe lisusu symbole ya espoir ndenge bango moko ba militant ya ACP balobi na yebisi Gentini boye bakokora te ata basali yolenga kintale tikulisaka omule binchongo bila Gentini nkuli njiti kalu kwancho yego oluda ngeki ntale tikulisaka olubekazo ndela de balo ombela yebo kesile tule. Je crois que vous pouvez remarquer que Gentini Ngobila reste imbattable, il reste l'indestructible. Vous pouvez vous-même le constater. Topamboli nzambe tolelaki pona Gentini Ngobila. Lelo nzamba permettre que Gentini Ngobila aniata lisusu mabele ya Kinshasa. L'autorité morale arrive, donc nous sommes là pour l'accueil. Na cadre ya réseau des écoles de proximité nde ba enseignants ya ba école ebele bazwami bazwaki bongo formation kuna na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu bola na reportage oyo héritier Mapinemi la dilandu ba saleli bino. Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Nazali IPAF ya Moamba, c'est le secrétaire principal provincial adjoint la formation. Ngai Mathieu Bato, c'est mon nom. Alors, le Tukusangani na réunion à l'élo pour former le préfet, le professeur DAS, le domaine d'apprentissage à sciences, pour une nouvelle réforme tout initiée. Ils allaient REP, ils allaient nini. Ils allaient réseau, il y a école, il y a proximité. C'est que réseau, école, il y a Nzinga, Basangana, Basala Moussala Moko, Baba ko réfléchir, Maïmatali, Moussala Nabango, Outangisa Nabango, Mikanda, programme. Tout consort. C'est qu'on ne veut plus faire des enseignements en solitaire. Tout ça, c'est enseignement en communauté, en collectivité. Tout ça, on a l'école à proximité. Et cette initiative est venue de l'excellence ministre de l'Éducation nationale, Maman Mineta, Maman Raïssa Malou. Et ils allaient soutenir avec les projets PAF. PAF, ils allaient PAAF. Projet d'apprentissage, d'autonomisation des filles. Il y a un enseignement qui soit uniforme. Et ça a été que tout le temps, il y a deux vitesses. L'école a permis de faire des choses. Il y a des implantations. Il y a qui formé déjà le 22 novembre, le 17, 18 décembre. Tous ont planté poule par poule. Voilà pour ça tout c'est là-haut. Auto meka ko ça au nintozo qui bisonnon son instant trenganda. Pour ça là qui bisobas. Voilà monsieur le journaliste. Merci beaucoup, c'est vraiment une question qui mérite la réponse. Le choix de l'école c'est par rapport à la capacité d'accueil d'abord. C'est la capacité d'accueil qui nous a poussé de venir ici. La salle est tellement vaste, l'accessibilité. On est venu pour ça et des deux. C'est une école aussi qui a une émergence, hein, apparemment, et vraiment ça promet. Ça promet, il fallait des bonnes choses. Trouver aussi à faire connaître ça, à faire, pas la promotion, mais à faire connaître cette école aussi. C'était un coin un peu caché, mais quand on est là, on vient tous ensemble, on peut voir l'école. C'est les choix, les choix. Merci. Élève ya coupe couture ya complexe scolaire Mama Pemba baza kozwa formation kitoko après 3 mois ya pamba bolanda ba résultat na monoko ya madame na bango. Liboso na bino tozana bana ya première année coupe couture au banda ko benga lobby 3e année coupe et couture. Toyekolakisa ba réalisation tozo présenter ba réalisation au bana biso ba sali après 3 mois de cours au tozalaki na bango ensemble. Tant bayaki bayebaki absolument rien, mais lelo baza capable ya kotonga non seulement bilamba ya ba bébé, mais aussi bilamba ya ba taille personnelle et même de grande taille aussi, baza capable ya kotonga yango. Voilà binomo bomo na bana biso batongi ba robe dame français
na droite nanga toza eza na bano batongi ba bubu et na gauche nanga eza na bana o batongi ba robe na sima nanga eza na ba misusu batongi donc ba modèle les belé mais tozo présenter bino en tout cas ba travail fourni par nos élèves. Et Tolobi Lisusu, merci beaucoup na excellence parce que à Bisika Toza, ils ont juste place to yaka ko sala essayage ko lata bilamba mais misala union tout et sala mara na télé na biso bipa yoapi to laxarabino à chaque fois comment misala na biso ezo kende liboso pour na ba matériel à disposer la biso na télé ndé ezo permettre ba na biso lelo ba ko capable ya kotonga ba bilamba ro bazana na nzoto. En tout cas, merci beaucoup. Nzambe ya Lola, prière na biso ezaki abaksela mikolo ebele à vivre longtemps parce que donc makambo oyo bana biso bazotonga ailleurs ezate hein na l'école nous en tout cas nulle part ailleurs pour mon bana ya première année humanité ce sont encore des apprenantes bazala débutantes mais batongi bilamba o evani na banzoto eza grâce ya ba matériel na ba machine per neuf auto za nango na télé nde bana bazokoma ko réaliser ba bilamba balati en tout cas nzamba apambola ye nzamba bakisela ye mikolo ebele na se na moyo oyo akende toujours liboso. Merci beaucoup. Excellence Néombo. Tu vas peser pour ta qualité qui peut acheter aux alam kolo to mo la bino nyo sobo sengeli komela yango Nathalie Kaila Stéphane Skande. Ah merci. Ya buinde bana nyo sobo zakuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne de protéines et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma kodona Bino. Mama kansa bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba danser la bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Hey! Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Olinga wakolata ba sapata qualité place eza semoko na 7e rue limité et pas ya papa grifferie te mapindimi. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso baye bana kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAB epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres diraient mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na e baraté na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala marato donc les arabes pour nous informer le sous maman a biso Judith Yozali maman excellence premier ministre voilà on a pouvoir on kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton il pas ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na baraté pourquoi nazanga soutien pourquoi vous soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loga bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour on les jour na au lia batutu na fête
eloko moko durable ezala chaussure ezala sandale ezala ceinture ezala sac po eza cordonnerie na maroquinerie ata chaussure eleki bolite lokola ilk oye nadimina lokola emoro na odimina lokola emoro ata eza lokola emoro nakomisa yango lokola ilk nakomisa yango mais mpo na nini te na prendre jeunesse montante ba se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie boningi kaka nakufa nakende na domaine nanga. Adresse ezali se moko na 7e rue Limete oza na Petit Boulevard Limete résidentiel et pa wapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pa ya ndeko na bino saper d'état Papa Grive po na kosomba biloko oyo ye azali koteka yango nde ekotombola mboka na biso pamba te batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Et là, on est ici, la info lingala, journal, ya pepe pona pepe ya lundi 6 janvier 2025. On a zani esengo makasi ya représenter les bino yango yankoyo et comme ibongo na suka ceux qui bo apprécier qui ngo pesa. Merci na Igon Tingo zalaki na sima caméra édition simamaki na Nathalie Kaila kapenda zaki assister et pas ya Midjo mabasi na sima pardon montage et simamaki na Christian Kangebeni pe Fabrice Lundo mi journal la pepe pona pepe zaka supervisé et pas ya héritier mapinde mi coordonné par Stéphanas Kande bandeko boti kalamalam. Au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema kumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yangoyo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.